Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, ils ont une garantie. Ils ont une orientation autrement parce qu'il y a des gens. Et aussi, longtemps, maman, c'est un bagage aux arabes, moi, à Olongola, Banawana, n'a pas chito, bisikaya, et à Mouké, au bazo foute là, et puis, Zamba aussi, il était meilleur bateau, on a remettre en go, officiellement, et pas l'intérêt à maman, c'est un bagage, et sa famille. Merci beaucoup. Je reçois votre bénédiction. Maman a élevé au salut. Merci. La Bible dit ceci, c'est que l'homme aura semé, il est moissonné. Oui, donc comme la famille chrétienne, parmi les gens bango, ok. Il y a moi aussi, tous les gens qui bali, au lieu de faire Mazali, à Londres, et tous les familles venent. Et nous avons merci, mais na théâtre et puis au pasteur. Basale loko aza servant de Dieu na esaki nzambe ki andimi koyamba Yesu abandonné nyonso basalela nzambe esengela asalela nzambe. C'est ça mon souhait. Ouais. Elle va servir l'Éternel. Amen. Et tout le monde va croire que nzambe azala katina. Amen. Mbongo oyo je le crois qu'il y a des choses qui vont se passer. Oh Dieu, tu es bon. Tu es bon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh Dieu est bon. Dieu est bon. Oh Dieu est bon. Il est bon pour moi. Nabondeli zamba bomoi zamba bikamwa zamba lima basakoli natiki maman c'est un bagarre entre tes médecins. Je sais que c'est toi qui guéris. Tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence au monde. Maladie nini oyo kotole malana mo zambe na mona bato azobela liboma te moto liboma abiki mon Dieu. Maman oyo soki pakana ba ofere akanisaka mpana oyo bazanga baboti mokonzi nde tobondeli yo Yesu na tongo lelo na baprograme bato oyo okota na guérison mama certain bagal azala mpe na kati na kombo na Yesu tozokroire na priere oyo tosali baréaction ya priere oyo ezala mingi nzambe na kombo na Yesu faveur mpe grâce na yo et se manifeste au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Naza ndeko na bino, naza ndeko na mama. Naza ndeko na bino, je m'appelle Israël Nage. Naza ndeko ya mama Chetembaga. Toyebanaki na ye na bon, natalaki liboso na télévision mais komona ye boye. Une fois yaki na Ophelina Jésus et mon papa na bokola bana. Et mokolo ngwa yaki bana bazalaka na eloko olia te. Tango ya yakaki bana bazwaki assurance ya bana bazwaki quand même assurance ya olia quelque chose parce que ya yaki kotikela bango quelque chose. Alors tango ya yaki eloko esalaki epasi endroit oyo bana baovanda ezalaki moke soki mbula ebetima ekotaka Ophelina eza na kauka tokangami na université kimbangiste na Bongolo. Nde esalaki epasi ve ezalaki na mbongo te na tellement assuré que ayebaki na papa Kazi aosala partout le moyen papa Kazi akita wana mpo na etela bana wana alongola bango wana azwela bango lopango na bango moko. Alors vu que ma ekotaka na baéconomie na nga moko nakoma deja kobomba mo bambongo mpo tolonga wana tokende place mosusu. Nde nasalaki mo effort na baéconomie na nga mbongo yango ezalaki déjà $2000. La fois passée, je suis na image, namoni maman ba ofele parce que bana nga balingaki mingi azulela azobela azaki malade. Nde na bengaki numéro na ye soni moto azoyamba te. Nde na yaki obenga papa Yves a confirmé nga pena azobela aza malade. Moi badute ezalaki mingi fale nga moko na longwa na ya komona ye. Moto ayebaki pati ezalaki papa Yves te lobi ntango toye namoni mama. Mais ntango naokaki ki azobela nasengisaki baofele nyonso oyo alisaki tobondela mpona mama Chetembaga po azosouffrir na maladie.
tant que ensemble les zamba qui ont ça là quelque chose les besoins n'avaient pas quitté faut na salani pour n'en aller pas qui peut-être les arabes et le but on a eu le soleil na ndeko na ngate le mena sima expliquer ngala bino pour maman c'est chamal hors du danger faut passer dans l'opération mais c'est $2000 ndena kata motema nzamba zo yebisanga ki makamona yebisa ki osala yango kinezo bongo garantie ngo longola ba ofele parce bazo dinda opesa a mama bango azala hors du danger ndena yebisa ki directement ki nazo pesa $2000 ya garantie ya ba ofele ndena yena $2000 ngo awalelo selon ainsi dit l'Éternel donc tango robika a osala partout les moyens kolobana bato bana na ba longa place wana. Et puis, à maman, banana, toujours va continuer au monde. Ce qui a commis bien, c'est impossible. Bah, mon les sociétés. Et juste pour nous, ma banana, bah, on fait là, il y a qui pas qu'à détruire. Tout ça, la biso, bah, tu as besoin de lutter. La biso, qui nous a dit que ça y est, articulé là. Maman, articulé là, s'il vous plaît. Nzamba est bio, puis Nzamba est bakaya. Et à cause de ça, c'est ça la raison pour laquelle nous sommes ici. Et nous avons dit qu'il y a bah, on fait là, bah, bonde là. Pour naïe et nzamba osonga ya robima to lia ensemble puis to oseka ensemble na maman nzamba osala après guérison naïe bien la ngai na remettre officiellement bo wango na grande série ya maman Checha Mbaga lokula za awa ngana remettre yango officiellement voilà ce qui ba oh là là papa appelle la possible lokulu yo sauter mais biso tu as posé pense à mon vas-y. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, ils ont une bonne garantie. Ils ont pêché orientation autrement parce qu'il y a des gens et aussi longtemps, maman, c'est un bagage aux arabes, moi, à Olongolaban, n'a pas chito, bisikaya. Il y a moqué au bazo fouté là et puis Zamba aussi bah était ma bateau moussous on a remettre en go officiellement et pas grand à maman Checha Mbaga et sa famille. Merci beaucoup. Je reçois votre bénédiction. Maman a ébélé au salut. Merci. La Bible dit ceci, c'est que l'homme aura semé, il est moissonné. Oui, donc comme la famille chrétienne, ngai nazé parmi yana bango. OK. Ya mwasi toza ba ya mibali oli kifasi mazali na Londres et toza famille nene. Et nazo senga bino merci mingi na ba théâtre et puis au pasteur asale loko aza servant de Dieu na esaki nzambiki andimi ko yamba Yesu abandonné nyonso passer l'ensemble. Et c'est ça mon souhait. Ouais. Elle va servir l'Éternel. Amen. Et tout le monde va croire que Amen. Mbongo Oyo, je le crois. Qu'il y a des choses qui vont se passer. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci. Okay. Voilà, un mot maintenant dans la famille. Nous avons une petite sœur, il y a maman de Checha Mbaga avant. On est fini. Ça, je passe au bas. C'est un nouveau boxeur? Non, s'il vous plaît. Non, ça ne dérange pas. Il y a la hors caméra, non, je mais qu'est-ce que c'est? Non, ça aussi, ça passe comme ça. Merci. Alors, tous on a une petite sœur propre, il y a un de nos musées Checha Mbaga. On a Mireille, Awa, tous on a Dipine. Alors, Dipine, comment on geste Oyo et ça, il est pas pasteur Israël Nash. Oui, ils allaient bon, il y a orphelin, il y a loyer, mais Nzambe a été dans mon thème à couper ça pour nous déconner pour dire qui ça y est dans mon oiseau et surtout que maman paye à Betakato un jour pour nous côté là-bas orphelin. Nzambe dit que la murmanie n'a pas de droit à la biso là-bas comme le baka na liboso nanu merci vraiment. Nzambe apambola bon fait na nyonso apambola pe yo. Merci.
jour 7e baga kende kotika biloko kuna j'espère mona ngati Oui, non, mon oncle. c'est ma benga bisanga toke o ke tika ngai na ke kotika la ba fene biloko to yaka to yakotika biloko donc akosita le bien solo nazo senga vraiment merci nzamba pambola bino Merci. ezonga ebele Merci. donc o nous to salaka ekenda na maite Amen. ezalaka nde kobombisa en tout cas nzamba pambola yo vraiment apambola bofemina nyonso apambola bam merci onanga na kaka yango merci. Est-ce que tu souki awa ou bien c'est ma moi besoin miki pour pas de comme ça bazala baso moni montambo ah c'est moi qui 2000 pour l'opération mais tu te souki awa te aux gens quelque chose na yo ko pesa pe na cadre ya ndenge voilà et de ce groupe vaccine bon ba bazana posa bon ba o bamoni ke c'était baga aza artiste mne na mboka oyo ba fan club na ye ba ninga na musala public monde entier o bazana besoin songa 7e ba songa. Voilà. Merci maman disait dipine plutôt j'allais dire CG au go vaccine na geste avec Islamé lelo aux ali moko ya ba toyo bazali na kati ya association ya ba artiste comédien n'habite au vaccine. Merci. J'aimerais d'abord parler au compte, il y a ancien, il y a Liz Boy. Liz Boy, Liz Boy original. Dans le président Isaki Mondoueri, il y avait le phénomène Sobe, le vieux Gaou, le vieux Kisita. C'est hier, il y a qui appelle, il y a Bouyi Bouyi. OK. Bouyi Bouyi, Bazaki na Mama Lomboto. Nde babengi nga ba BCG toza na hôpital to ekota la 7e vraiment malade quand eza bien te va bien bon OK na joie moi content lobby nabi en tout cas j'ai fait un effort ce n'a eu information fallait na kita d'abord na benke moi to bengani pe na cadre avancé na hilaire maseke parce que j'appelle ancien Lisbonne on a tout ébélé dans la groupe nabiso d'avion tout qui tabiso moto palper réalité ndé na commis yango moni présence na commis sur place na sololi na garde malade la grande sœur ndé il a yebisingai hein le malikambo ndenge zaleli hein pas maladie mais ce qui le kolanga pesengeli pena pesa so gine na ozwa boy bato ba omonanga même au niveau ya baninga mususu ya art ba retournanga kuna problème nini eleki ndenge nini alors mini na soena officiellement je n'olinga na rechanger pena médecin nae hein médecin nae traitant au point pas médecin orienté biso vraiment ezaka boye mais la famille a déjà dit hein bandeko ba bisinga mais na ndenge moko cadre moko officiel sinon écoute un peu na médecin nae babina comme le médecin titulaire on a un comité je vais attendre mais changer na médecin nae ndenge médecin nae bisanga ka ezaboye il nous faut ça voilà j'aurai encore le wanande je vais encore faire un interview pour donner une orientation même na baninga no ce côté na biso o bakoyi ko songa donc mais c'est mieux le quoi kabo ceux qui oyoki on ne reste pas bras croisés. Il faut arriver. Hein? Mais là, mon abîme, on est déjà un mois. Il y a cela. Non, ça dit. Est-ce que moi, groupe WhatsApp, moi, c'est-à-dire, on est malade pendant un mois, mais l'information est parvenir pendant un mois. Tobé la rabiso nyonso. Hein? Vous en avez malade, mais je n'ai pas informé. Na fani kaba kama osuke komi grave, hein? Et qui aime to bimisi to suki nde to beleli hein voilà yonga na lobby on a tout ça là ezala groupe WhatsApp ezala ko panza sango hein parce que malgré na ye na compte même na compte ya que ça soit ancien Lisboy les gens savent manto ngana lataka ya secrétaire général voilà un secrétaire un administratif bon sur la paix mingi pe pour na zala pe hein na yeba moi ba maman baza profane mais avec le médecin traitant hein, à orienter bien Kaisa boye il faut ça
Tu vois, donc on est ceux qui n'a solo un médecin traitant naé, n'a causé au moins n'a pas mot, même quand je veux communiquer, n'a pas de connexion sur Moussala, quand ils aboyent, il nous faut ça. Mais je sais que Dieu fera grâce. La présence, il y a pasteur déjà na geste naé, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup na geste. Et hormis cela, donc son avis que le groupe n'est pas pasteur. Amen. Biso Péato, ça, le groupe WhatsApp, je ne pense pas qu'on va vous appeler ceux qui n'ont pas un médecin. Namoni est au sein du groupe WhatsApp. Un petit rapport, regarde quand c'était mes aboyés, ça demande ça. Après avoir changé de médecin, quand on va venir, ceux qui ont ça, ni n'absent rapide, on ne va pas appeler les médias. Hein? En tout cas, on a pour l'imbisabiso. D'habitude, c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que dans une famille, lorsque vous venez aider, hein, votre sœur, il y a 24, 23 ans, tu es bien naïe, parce qu'elle est venue à Lisboy, donc, pour ça, comme ils allaient à Bisso, parce qu'ils allaient comme il y a famille. Moi, je m'appelle d'autres anciens Lisboy, où on s'appelle Banda, Emilia, Super, de la paix aussi fait partie. Python, métro, ils appellent. Kedi également fait partie de l'ancien Abisso. Il dérange déjà. Tout ça. Donc voilà ce que je peux dire. Nzamba Sunga, parce que les médecins vont traiter, oui. Mais mon toit qui s'accorde. Déjà pasteur le roi avec cette prière, je sais que Dieu va aider. Mais quand déjà maladie, vous voyez, c'est sérieux. La famille, la grande sœur, maladie est sérieux. Donc, c'est vraiment sérieux. Voilà. Merci CG. Tout ce qui est dans la dipinée, numéro de téléphone, plus à Mandeko. On a pu contribuer toujours. On va bien pour nous fortifier et puis prier pour nous avoir vu sur cette bagarre. Voilà. Numéro 089 111 76 61. 089 111 76 61. Numéro numéro 7 bagarre. Parce que monsieur toujours c'est là, c'est là mon avis. Ok. Voilà, toujours à l'hôpital et pas puis maman la biso 7e bagarre azali artiste comédien na bino toujours na pasteur Israël Nage on a pu toucher par rapport il y a maladie il y a maman la biso 7e bagarre alors les lots avec kotika mon solo ou peut-être et puis que sunga maman la biso na opération parce que a benga kinga a bien bande comme sous-soupé to bay to ya ko le quand même to ya ko tala l'état de santé en de biso mais tant à côté qui na kati après que ça la prière avec toucher et nzamba yebisa ki likambo sala po na ndeko na ye pour maman aller kaka pilote faut ko tala ba orphelin pendant na orphelin na ye alors avec toucher ndé et c'est vrai que aya ko sala geste homme de Dieu un mot na bande ko tala biso surtout que ozaki toucher ya komona ndeko oyo ayaki pe kotala ba orphelin na kati ya orphelinat na ye d'ailleurs ezaki na ndenge nini expliquer biso et puis vous allez mokambia etonga nini et puis na bandeko botala biso bayeba. Oui, je l'ai présenté plusieurs fois dans un pasteur et église parole révélée. Maman chacun bagarre une fois qui na orphelinat Jésus et mon papa. Mon colongo yaka bana bazalaka na eloko on liate. Bana bazala ki atana na sécurité. Donc, tu bandes autant dans le cas. Et maman, c'était une bagarre, ayaka, on va vraiment supporter Nzala Banate. Ayaka nenge maman, ayaka, et puis bana bazwaka, sourire. Et ayaka au sala que la fois passée dans mon chaîne de Bissou Awa, super promo. Et maman, c'était une bagarre à Zana hôpital, à Zana de la vie, ou bien la mort. Et mon thème est bêta qui m'a la mort, qu'on a qui l'a mobilisé, bana, tu bandes au samedi. Alors, tant que tu bandes au samedi là, les hommes appellent ça orientation, on a ça quelque chose. Mais les bossons n'ont pas quitté Farina, la salanine. La case peut-être le transport n'a pas pêché, on a ça quelque chose, d'ailleurs, pour nous samedi la caca. Et n'a qu'au ben dans le lobby, les Yoruba qui ont joué, on a pas parti battre qui est dans l'hôpital. Et on a expliqué qui ont tout, on a monné en ligne, maman, c'était une bagarre à Zali.
et même mokolo ata na mona ki na hôpital azolela na benga ki numéro na ye mais ba yambelaki nga téléphone te nde lobi ntango na ye na moni ye ndenge azali en tout cas maman azobunda na sorte la vie ou bien la mort mais nous croyons qu'avec Jésus maman a se sortir au nom de Jésus. Alors ils ont un bon mot garanti to bande au bomba ils ont un bon mot garanti to bande au bomba bon on a garanti fallait ba longo plate bazalaki batalaki la fa passer na ses propres mombula tango betaka bana bazindaki à tout moment tango mbule betaka bana bazindaka ezaki pe moko biloko saki mama septembre baga parce que tango mayaka ayibisaka biso kayeba na papa Kazi papa Kazi maître Kazi a aussi l'effort à quitter wana na orphelinat ata la condition bana pour alongola bana wana soki makuke kozala asomela bango ata lupango nga pas que responsable la banda déjà ko mbongo et $2000 on est kotika awa eza mbongo ya plusieurs mois on a sala ka économie et l'hôpital na mona ki était ya maman nzamba ebisa nga ke na ebisa ki yo déjà que au sala quelque chose soit $2000 wana o ya repesa wana nzambe wana zaki orientation na zwaki quand je vis maman azo bunda na pasi ya maladie o azana ngo et tant lobi na ye Dieu m'a mis au cœur na joie $2000 ezaya mbongo ya garantie ya bana ba orphelin parce que parce que ozawana to zindaka sukumbu le beti to zindaka alors tant na mobiliser ki bana to sambela pour maman septembre baga les amba pesa kinga orientation na sala quelque chose mbongo ya garantie on a zo pesa za mbongo ya garantie ya ba orphelin il fallait ko longola bango wana to mema bango place oyo sukumbu le beti ba ndo zindate et tango ya kaki nazo bandela message esala ki epasi ndenge mona ki paso na bana bazindaka ko te expliquer kai na prometaka ngaki ya osana pa otule moye akilisa maître Kazi wana pa longola bana wana na situation et on a le binga tant que responsable na comment déjà ko sala économie le $2000 on est au ticket ça y a plusieurs mois bando bomba pour bana wana balonga et l'hôpital na nzamba ebisa kinga na zo $2000 wana na pesango pour na maman azala traité ou bien azala opéré. Et il y a aussi autre chose pour na bana wana batikali kuna et puis bana ba orphelin oyo na nazo beaucoup là bazana posa ya maman septième bagarre bazana posa naï bazana posa mon temps wazana na bo moyi d'où il fallait tout sacrifier dans l'intérêt ya bana tout bien privilège na maman na biso oyo azo bela parce que bana na bana posa wa mona presque toute la nuit tant toujours na nzia na biso nous avons beaucoup prié pour notre maman donc ça bazana part naï ba docteur pe basa la part na bango. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Maman c'était un bagage parce que il fallait ça ba ofele bana oyo bazanga ba boti pe des fois benga pour na retourner la santé à bana. Donc bana bitiki on a beaucoup là bazana posa au moins maman c'était un bagage vivante pe à bonne santé. Et l'autre nazala qui tellement touché comme on mtazala ka njunju utasika ka bongo azoko ka susuté a commis incapable. Papa, ils ont besoin d'ingratitude. Aussi, les autres n'importe quoi, mais ce que devait décevoir, ils ont il était. Et je suis ici pour la maman, c'est un bagarre na biso et nous avons la salle éclairée. Pasteur Israël Nash, aux alarana collaborateurs au pote avarana bank. Ouais. Aux hommes ont garanti, yanda ko yabano baza ba orphelin, ou même à l'hôpital pour le recevoir ndeko 7e. Est-ce que va collaborer yo baza même moi na yo est-ce que va comprendre on nous a malobi au sala pour ndeko pour je sais à $2000 pour que va traiter puis que je m'excuse maman 7e azana ba collègue ya musala ba ami azana bateau abenga ba patron ala bateau abenga ba boss azana ba pasteur pour ba yambaka azana ba pasteur oyo est-ce pas kinda ba lusam ba sali geste yo salité. Mais il y a un tindi yo opesa $2000 na yo pour que basalaye opération. N'évitez ba collabo na yo. Est-ce que solo na bango bien pour que l'obité comme on a apesa kimbo na sentiment est-ce que nzambe pas lobeli bango pour que les ka bien les les ka siko et puis la tini ko pa ndeko na kiambo. Alors on a zotala bateau maman c'est un bagarre solana bango tenga pena ça parmi bateau maman c'est un bagarre à solana bango maman c'est un bagarre à maman ya ba orphelin on a beaucoup là bana on a beaucoup là wana maman c'est un bagarre à maman na bango et pour ba collaborateur nanga message yango ezalaki ezalaki malamu te pour ba collaborateur nanga parce que beba ki ba orphelin bazolongwana tant on a bisi bango ke mbongo tout pesa ngo pour maman c'est un bagarre avec une opération bazalaki content et alors on a pena zalaki
pour n'atteindre bango na nzambe fona yo kanzambe parce que ba ofele otozo bokola na bango ensemble bazana poso mon maman cherche bagarre na bon et puis azala vivante. Donc c'est ça la raison pour laquelle je suis ici. Donc bango ba genre malam te mais moi je m'en fous na bango na nzambe c'est plus ou moins yo comme nzambe. OK, pasteur loko vraiment eza ko étiquette sur makasi kolongola mbongo na monta $2000 pour na o pesa pour na ba déclencher de opération. Ce que tu to yeba mbongo wana eza mbongo oyo kaka poto muna kanengo la saka appel et pas bato basunga ba orphelin pour na ndaku pour na kolia tout surtout mbongo yango eza mbongo bina poche na yo ou bien eza mbongo moko eza peut-être ou bato apesa yango yo zui o sepeli ki nzama mettre à cœur au sunga ndeko na biso c'était baka pour l'opération na bandeli boy papa mokolo mama c'était mbagara yaki na orphelinat amona ki espace eza moke pe soki ma ebeti bana bazindaka mbula alors yango ya esala ki epasi po azala ki na makoki talobaki au solo na maître kazi de façon à quitter ça yo wana amona situation bana alongola bana somela bango même ata lupango parce que akoki somela bana ba ofele lupango yango ezala ki posa na ye maintenant que responsable na bane ko sala économie ya bomba mbongo $2000 o na ye boutique eza $2000 économie à plusieurs mois nde to mona ki ekoki to bana déjà ba démarche pour to longwa wana et tant to komi awa et nzamba pesi orientation nzamba pesi en tout cas tout le monde est présence peut-être s'il vous plaît tout le monde est présence il y a CG il y a NTPC la délégation NTPC va y aller pour nous visiter le Konabi sur la montre bah ces comédiens bazali vraiment salut sur mon makasi bien que tu rompre pasteur s'il vous plaît ou excusez bisou tu te regarder parce que tout ça on était vraiment pleine émission vraiment bisou continue bisou émission la bisou pasteur excusez mouké pour notre rompre un peu émission pasteur c'est quoi souci de ces aliboy. Comment on a si quoi personne ne peut foutre là? Est-ce que bozolo mwana ka pour na place ya mukende mais ils ont peut-être ba kolo le pan ou ba pesa qui ne peut préavis. Non, tozolo mwana parce que bana bazinda et puis personne les a moqué. Il fallait tout le mais tout le monde sous sur côté, banzamba simba motema ya mutu mususu. Auto réservé comme garantie en moto pesa ngo pour na maman avanzamba célébrer selon ainsi dit l'état. Et cause problème te na bato yo ba sungaka yo na bambongo wana nde balopesa mbongo wana pona kopesa place koluka place mais ozwi yango longoli yango na pona place oyo kopesa yango pona kosunga ndeko na biso. En tout cas nazo ko penza koloba te ceux qui comprendre ngai mama chete mbagara bokolaka ba ofele aka osunga ba ofele ngana bokolaka bana wana bazana posa mama chete mbagara alors pas continuer comme on est face à la vivante donc à quoi boya ozwe la bana place mususu est-ce que maman na bango azana posa mbongo. Et le roi Nzamba pense qu'il y a orientation, bon, garantie, on va traiter maman, tout ça, la choix. C'est pour ça que nous sommes ici, pour maman habituelle à la guérir, on va continuer comme on a eu. Nzamba aussi m'a mis mon bateau sur le parce que mon temps, il y a quand même pas de ça, qui est pas de espace, et puis, la chose qui est bête, pas d'abord. Donc, Nazana, moi, choc parce que, oh, Azo Bella, Nazan de Olangai, Azan maman, oh, Azo rappelle sur mon félin, donc, on s'appelle Makashi, Oloma. Oui, en tout cas, vraiment, passer Israël Bozo, sentir que vraiment, il a des larmes aux yeux par rapport à K.O. Nenge a coûté là qui maman, c'était un bagarre. Nzambe a touché qui makasi, en fait, quand on a mongo, il a garanti un $2000 pour na aya kopé ça pour maman, c'était un bagarre avec une opération. Quand ils allaient vraiment critique, ceux qui battent musus peut bandeko oyo ba yebi c'était bagarre. Oyo azali bongo artiste comédienne oh surtout ce beau souvenir à mettre qui ça t'a vraiment au défi parce que à dénoncer qui ba ma paix à diable bimisa ko libanda ba tu vele vraiment ba kumisa nzambe voilà pourquoi passer Israël à damatia moto a payé $2000 pour na donc on a besoin aller en opération beaucoup peut emboîter les pas vraiment ba ka ba vraiment mon hôpital les c'est un mon chaque jour. Passer à mon totikayo, aux autres camarades le bas peut-être pour totikayo. Tout le monde de la raponaye. Et puis maman c'est un bagage à son araba au fait, on a beaucoup là bas. Et bon ça la peine de ça là. C'est un peu ça. Mais au plus important, dans l'hôpital tu auras traitement, tu appelles ça la guérison ensemble. Les gens aussi la bactérie qui sont partout dans le monde.
bachai na ba prière et puis nzamba au sala grâce donc compter plus comme on a et puis na ebi ya témoigner à pour fater na zo croire na nzamba to sambe vraiment en tout cas eza sengo makasi parce que ndama pambola ya mingi koleka sika oyo wuti vraiment ezonga lisusu na moto tikio tout ça ko senga na bato vraiment ya boye ceux qui vont baza ebele ko sela malamu mingi zamale pona ba meka pe ko sunga ndeko na biso tozo kota na kati to moni na to mona ki awa secrétaire général il y a un TPCP Azalaki Awa Haïti ko mato tikala no akota na kati et bon temps ko bon to continuer quand même interview na biso c'est pourquoi bon ba bisinga ke a lo ba moi s'il vous plaît CG bon un mot on va peut-être bien parler après après kokuta na source nandeko on pourra toujours dire un mot. Là, hormis, vous parlez seulement de l'NTPC, mais ici également, 7e baga, Azaki collègue Nanga, dans il y a Bliss Boy, original, okay. Quand il y avait Mondoueri, et Sobe, Kisitagao. Tous qui n'aient ensemble qu'on a. Moto Yambaye, c'était moi. Moko Liboso Ayaka, Pona Akota, na Ipeko, Mutakuta Kinengai. Nalim Nazoke na Bendi Mopanzi na la kisie moto esengeli parce que aussi na tawana na bi kutana moto boye kutana moto ngamna presque na roza pe parrain na ye na era ki kutana Lisboy donc étant basien ya Lisboy pe on pouvait pas laisser comme ça même toza makoki ngo ya mingité o zanango comme informé na zui nouvelle wana ngape na zaki na promo ya santé puis day na lobby en tout cas tozelaté pe ça semble oyo kaka ata $20 ata konga za habité ça ekosomba ta serein je dois aller rapidement na mota ko koti bona poche na kasi pozo bimisa ba non c'est pas c'est pe ça lo ande onao ouais pour ngala ba petit kana no muke osomba ta serein de pe wana nous sommes venus c'est pas il est maître lui aussi également fait partie à ancien il y a Lisboy wana zoza qui nango ya kala donc il y a cela presque que 24 ans pour te bailler 7e. Donc c'est une serre pour moi. Donc c'est un peu. Je profite également pour remercier le pasteur avec ses gestes Sali. Je sais que Nzambe et Sika et Outi à Kobakisa. Mon soir, mon difficile. Mon qui a garanti, mais Sika Loni, n'est que Salama. Biso tous en expérience, wana ya Kosunga. Nous savons. Peut-être donc je ne vais pas beaucoup commenter quand je vais entrer peut-être j'appelle officiellement avec tous les artistes pour tous les artistes na moni pe ndeko soki ya kosa na un mois ko le baksa s'il te plaît aussi madame micro aussi madame micro et là na opena mingi te matcha micro s'il vous plaît pe mingi ya lo baté mais sauf que pour y a bien un papa pour un papa en tout cas vous tenez sur regarde tout ça dans l'hôpital là il y a un monde va et vient oui quand on a joué créer information là na obinga mingi na obinga na si ba tebele ba presque donner ba disque d'or ba net ba informer donc tout côté na temps to ma to ba vraiment il y a pas si moi ça non te ma tout côté na ndeko na biso ça va tout ce qui nous beaucoup na kati na ne bon en tout cas bomoni geste parce que Israël a sali ye ndama tchana motema afin que akambaka adirjaka asunga borfelin vraiment na maman wa mike akanga kango ba kuzu asunga ka ba moi ebele ndeka itu kolobawa donc c'est qui bongo moko ya pasi pona zula borfelin place pour place ya mokeme nzama mettre ke akopesa $2000 afin que pona ndeko na biso 7e baga aleka en opération. Il y a tout ça pour l'andabiso et si kozali ce qui nous a mettre à tchoper na kata moto tout un motema ko kanga motema te ya muke oyoza nango yaka contribuer enfin qu'il ne konabiso vraiment à l'écan opération ba traitement et les capena makasi parce que kanaye ils a vraiment critique en tout cas to singaka beaucoup de prières pour nous konabiso na tiki bino un peu to pe mamuke to kota na kati to meka ko solo na bande comme ça ba comédien tanga ba ki sanwango bakanga ki motema te bazo ya belé pour ba tout musu baza ko mona ke oh non basala ki opération déjà ndeni ba lo ba ki basala ki opération te non
ça qui opération à liboso et ça là qui 3 opérations appendicite de myome na kyste mais après tango opération wana mamikoleki nzoka ezaki maladie mususu c'est bomba na 4 to kotanga kombote parce que famille bango monde baloba et ça dit que docteur alobi il faut penser ba opérer et ça vraiment malamuté en tout cas to senga beaucoup de prières na ba chrétien nyonso na ba croyant nyonso batu nyonso pe 7e bagarre à ce prix ça même pas 7e bagarre mais batu mususu o pe ba comédien ba ce prix ça en tout cas emboîter les pas. Ba numéro ils allaient afficher na ba poste téléviseur na biso oyo bozolanda biso et to senga place bo bengi to orienter bino vers famille il y a 7e bagarre pona ba yamba bino pona contribution na bino vraiment merci beaucoup à pasteur Israël nzaba pambolo na eloko sali merci ngami to kutani balasima pona na ba interview mususu pona interpréter bande connexion à comédie ba côté na katamba obima to komeka to tante bon sur micro constant bango ezali ni pe message asuka o bazo pese pour comédien basala nini pona ndeko na bango oyo azali malade merci c'est 089 39 72 708 089 39 le fixe baby qui est dans le Congo et puis donc plus 243 dans le Congo 89 39 72 708 donc si vous bengi directement bonjour Amanabiso 7e bagarre voilà ça n'est fini je crois bien que vous les calez sous car pour nous ça nous toujours information merci beaucoup merci Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zambalolo yo azosale zambalolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zambalolo yo azosale samaka basangolwe azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azala. Komba bana Jésus. Komba bana. Tiro. Yesu na bingina tatona Yesu. Papa na bingina témoigner sangalo. Kapena tatona bonsambe na yo swanga to. Yoka bosenga na nga sabaka basale. Yoka shishe na ngaye sangalo. Na yena bapasi nga osabo zambe na yo na yena kosanga na osabo zambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso kundela nga yeso
bisenga senga senga nalemiki ya pesanga kabela bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalemiki ya bisenga senga nsanga londa ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yeso kotikanga ite lokotanga yoyo mama if ipa love is crazy love is for me. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe yemo kwa ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamu Nzambe salinga i prophète ba opportunité pour nga Clémence et comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyoso za na besoin d'opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on a zaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme, on a ça business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis na zana faveur et pas batou tout ça na zana ba porter fungamaka en tout cas na sentir. Donc tu ali kukuma bana ko bali kuma. Comment ngai na koloba eza passé. Démon ali kukuma. ezala qui sont non loba na koloba 2 mots 3 mots fona kanga mane loko mobo no ka kanda siko matanga donc so ki no loba likambo na bo sekati fona kanga masona kanga siko ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal seka seka ko do pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga no pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o to babotama na bango nyoso tout déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza qui sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? Comment nous na Sainte-Thérèse, ma adresse, il y a agence Paul, il y a fait, oui, allez la ville, oui, combien de besoin, oui, ah, c'est quoi? Supposons la Sainte-Thérèse, il est seul, elle lui comme ça, oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokili te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, il y a Jimé service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouille de l'homme, il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Mutu bolongwate, on se trouve dans mon big. Yango Jimé service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba, Abilo. Donc à longo de Bishopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir et ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me la métier. La métier la poteau. Place il y a série, il y a côté Bilo. Et ça il y a José Baïla. Si mes services, et ça coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais.